chaîne de la diaspora congolaise. Voilà, Vandeko, tout ça a une conférence qui organisée à l'honneur, il y a CG Kaboun dans plein Matongé. Nous avons Moko, il y a Babounde Liamboka, Chims, Amiral Chims. Amiral, bonsoir. Bonsoir, Papa Richard. Amiral, Bino Boyaki avant qu'on a la mise en place, vous pouvez expliquer à Bandeko Bazolanda, est-ce qu'avant la mise en place, beaucoup de perturbations, ils allaient pour que arrêté en fait, bon, biso to koma yi pende ga o lobby to koma yi liboso pona o sala ga ndenge ezalaka na momesano ya kotala ba place soki mobulu e ali ou bien ndeni le poto e ba yi CG il faut à la conférence na wa mais l'air to komi to trouver que ala ki calme au départ donc to contrôler et ala ki na au calme. Bon, comme Batouba, comme Bazoya, et l'organe na apprendre yo, na kanisi que l'aime sur ce bandeko, mesana rosala vidéo, rosala, il y a Motumoko, Oyo Yebi, na kombo ya fiche bango, à Kota Kiawa, aïe, pour aya le roi Randenge, Babensaï que Batouba ya, mais aya qui na moi makele le Azoya. Yo yebi ke parmi bateau yo ba menasanga na kanisa oza surpris otuni bateau ba mesana donc ba menasanga il y a zalaki parmi bateau wana mendego wana na kanisa ke ngana muto ayimite mais na ndima ite ke akota parce que omoni na bandeko miso ba comprendre te ke soki osalaki mabe il faut que senga boline bisi tout d'abord et puis ko bongisa na no biso moko. Alors, ce qui est incident, et comment qui n'a qu'un incident, il y a il y a côté mais moi personnellement, la réalité est à côté. Ndenge yo yebela ngai riche tempête, yo za mobundi, oza journaliste mobundi oyebi, ba makambo leka, o yo mona banda to banda kombana makambo komela ngai. Et je crois que dans le passé, on a atteint la vidéo, mon côté, à Rolobela, ndenge ba agressé ngai. Mais mon qu'on a bango parmi bateau, yo ba sala pe ba vidéo ezan ba bilili à Kotaki awa yende na mekaki ko lingate ke a kota mais to bengana ki e abimaki akei donc incident monsieur ezatene. Voilà, bandeko na kasi bolandi moi explication ke ondeko Chims Amiral Chims azoloba que asepela ki na présence à mutu wana passe mutu asali mabe esengeli a reconnaître mabe nae bon bato ba ko bongisa mais kasi ndeko Chims est-ce que même ndeko a reconnaître mabe nae te osomona te ke osanga na ndenge bandeko bazo senga bato bazala ensemble. Est-ce que yo ko limbisa te obosana ba basala ki yo mabe wana obosana bonso to continuer kotambola na ndengo esengeli bondeko ko se présenter devant yo to non ce n'est pas ça ngala kanisi riche tempête yo yebinga bien na la ramuto unité depuis kala na senga na unité mais soko moni et comme na point wana c'est parce que bandeko ba réseau ça la vidéo tellement trop au moni net même ba mobulu o ebimaki na mons même awa o bango ba ye na basangana ki na bandeko mosusu na o regete mingi babi tango ba cité comme babi na kati esalenga passe parce que personnellement o yebi babi alai muto alai na biso mais depuis akende kin nandenga yo kozonga ndeko akomi ko combattre biso na ndenge mosusu na sepela na ngote et puis bayaki ko sala mobulu basalaki na mons na kanisi ndeko neti babi ngai personnellement aza muto nga na ko lo baza ndeko nanga parce que ndeko na ya bota na famille na biso mais na ko ndima te ke lito tozo sala biso nyonso objectif na biso eza moko ya ko bengana kanambe na mboka wana akende mais soki siko komo bundisa bandeko na yo alors même so za ndeko nanga il faut nazala contre yo au monde net le roi salagi pana bino et puis salagi statut moko na kanisa au monde qui ngwe passé et les qui na ba réseaux sociaux a checker non ba yego défier na fief na
mais il y a la tête on a mboka il y a démocratie yo vandaka kuna mais eloko wana na sepelite na hotel apenda babi na koyebisa yo yebi na tosololaka malgré makambo nyonso oyo eleka ndenge okenda epati bala ndenge odefanda en tout cas ndeko nanga nasepelaka te ke okende parce que bitumba oyo obunda nandimaka te ke okende bon toza na démocratie awa moto na moto akopona nzela na ye me ya kobundisa bandeko na yo esalaki nga mpasi ya kotemela bandeko no alors eloko wana vraiment ekokobebisa mitema bato omoni eloko neti wana elobi sikoyo yo ye lisusu oyo tosangana yango wana omonaka il faut kopona mbuma parce que so osangisi mbuma na oyo epola na kati ya bambuma mosusu epolisa bambuma nyonso c'est ça donc yango wana omonaki oyo moko akotaki awa oyo nga nalobaki ke non akokota te parce que bavideo eyali asepelaki na agression na nga yango wana naboyaki ke akota mai nakanisa tomoni bandeko mosusu baleki awa baobin namoni bango awa motu moko te apekisi bango bakoti voilà bandeko nde bozoyoka kuna conférence ezocontinue biso toprofitaki tomeka koya awa toza awa na Major Tati moko ya bacombattant oyo aboya komata grade tant que Congo ekozala libéré te ye aolata médaille mpe bapete ya sika kaka na kati ya mabele ya bakoko na ye bongo ye toza na awa Major Tati mbote mwa makasi Major Tati mbote mingi bandeko bareklamaki babi mikolo ebele bamonaka osusu te okima komba to ndenge nini te bon akima komba te eza nde stratégie dans des stratégies, des mois stratégies. Nga yo tunazali donc tuzali na mois stratégie muke siko nazali nazongi sur le terrain. Eka nega stratégique avec stratégie. Mais je suis là. Major Tati nakanisi peut-être ekozala mbala soki aboni tozomeka koloba likambo oyo etali unité mais de ça komona na réalité eza kosalama te unité eza kosalama te est-ce que yo obanzi discours wana ya kosenga bandeko basangana bazala ensemble façon nini lisusu etikali na biso tolobelela yango po finalement biso nyonso bakongolais tosangana mpo na objectif oyo tozali na yango façon nini oyo tolobeli nanu te oyo yo moi tokoki kolobela bon namoni unité biso nyonso tout toza na besoin ya unité comprendre unité biso tout toza na besoin ya unité congolais nyonso tout toza na posa unité po tosikola mboka na biso po tobengana kabila mais niveau nazomonela makambo oyo ezokende division ezokoma susu makasi sukoleka nazo comprendre yango ces derniers temps yo moko tomona mais qu'est-ce qui est à la base ya division wana bato baza koluka kose positionner sikoyo bato na bato bakomi na nzela na bango donc division eyema esampire so makasi ndako na kantiaki non lokola makambo wana oyo eutaki koleka makambo ya vie peut-être tokoluka mwa entente toyokana bacombattant oyo baza de gauche à droite tosangana mais ces derniers temps mon frère mon cher ami et s'empirer sous makasi toyebi te qu'est-ce qui ne va pas dans la communauté congolaise nayebi te soki toloba na langage nini po tozala uni nayebi susu te donc mayele esili na biso unité ekomi neti eloko moko ya pasi siko mpo na biso ekomi vraiment nayebi te esilisi nga na mayele c'est ça quoi oyo nakoloba osikoyo na baoyo bazocontinue na baattitude ya mabe bazocontinue na bacampagne ya mabe ya division ya bamenace message nini okopesa bango non wana vraiment c'est moni soki oza na position na yo olingi baninga te vaut mieux sala nzela na yo soko moni baninga bazokende kobenga na kabila na forme oyo olingeli te yo mpe sala na forme na yo mais kokende kosala te obanda kokende kokotela baninga na nsima olutya basongisongi osalaka bavideo ya mabe contre baninga eza mabe yo sala komba na yo mpe okende kobenga na kabila ça ne sert à rien yo komi kosala bavideo contre baninga okomi kosala bacontre-attaque contre baninga donc combattant toyebi susu monguna te tokomi kobeta n'importe donc de gauche à droite tokomi kobeta bibetela betela ata moninga na yo kaka okomisi ye ennemi donc c'est regrettable donc nazo regretter mingi na bandeko oyo baza
créer pour ça la baninga ba vidéo pour ça ba contre-attaque ba comme si bande comme sous net bango banguna na bango adversaire et longo Kabila et comme ngai et comme yo et comme ina donc mawaming c'est ça quoi. Alors sikoyo omeki nyonso tokoki komeka mpona bato basangana bato balingi kosangana te oti koloba awa malamu mutu na mutu asala nzela na ye oyo amoni ka kobengana Kabila na papier alandi nzela na ye ya papier oyo amoni kobengana Kabila na koni alandi nzela na ye ya koni sans s'opposer na bao baponi nzela ya lokasa baoyo bapona balobi ete biso komba na biso ezali non violent bazokoba ntango baoyo balobi ke komba na bango ezali ya mandoki basanganaka bato non violent bakendaka jamais koperturbe babiloko na bango bazosanga mais le contraire bango bayaka toujours na baprovocation ya komenace baninga lelo oyo tokomi na eteni e place oyo tokomi estce esengeli na biso bapanzi sango na bandeko na biso oyo bazali tokontinue kosenga na bino bosangana to totika pamba te tozoyoka bozoyoka te tolobi ndenge nyonso me boyoka kaka te esilisi biso mayele makambo oyo donc toyebi te soki tokoki kobenga susu unité yango ndenge nini yango wana nayebisi yo boye lokola ekomi boye donc division esampire so makasi na yango wana oyo balingi unité te basala nzela na bango baoyo balingi unité baye tosangani tokei baoyo balingi na bango te moyen ya koforce baninga eza te moyen ya koforce bato mosusu eza te oyo alingi unité aye tosangani tokei oyo aboyi na unité akei na nzela na ye asali nzela na ye na kati yo te major nakanisi unité basanganaka na bato oyo baali même esprit na bino okosangana na mutu te le mosusu ye aza idéologie mosusu yo oza idéologie mosusu boya bosangana parce que nde toloba kosangana oui tolobaki tosangana malgré tozokende nzela moko mais yo mona nini koma tolingaki tokende na bango nzela moko malgré oyo azosoutenir Ngwanda azali biso tozosoutenir vie tozalaki bato na bato baalaki alors lere ekomaki ke tobunda nzela moko yo moko omoni ndenge nini baluki banzela po bakoma kotiela baninga mosusu bakale voilà CGE wana azokita pardon baomona akei conférence euti kosila oui yango wana nalobi komba oyo kobunda nde tobunda baoyo bakotikala mpo na nga baoyo bakotikala bazobunda na banzete babunda na banzete place baali biso tokobunda nde tozobunda tokokutana kaka au rendez-vous kaka lere tokobengana cible na biso eza kaka Kabila mais eza biso na biso te mon frère un mot d'abord pour la conférence tu as assisté message au place au eteni et tout yo na onyo so ki a ezali ni non message tout ngana liboso awa na conférence il fallait oyeba ba Congo ndenge zo tambola toalaki na besoin ya yo kwa secrétaire général ya IDPS a expliquer biso ndeni mambo so leka na mboka na biso malgré tout biso moto yaka wana oyeba mambo so leka na mais comme il y a sikoyo a expliquer biso comment ça se passe mais na landi bino na mambo zo tozosola awa pona bande ko na biso musu baza à côté na biso. Moi je crois que tout ça a peuple moko. Objectif na biso ezali que muto aza na pouvoir à longwa. Wana objectif na biso nyonso. Biso ba biso to linga ba vidéo te on vient to ça ba vidéo pour na oloba. Mais tant to moni menace bandi, ba bando menacer ba tout que non, IDPS n'a pas le droit, ba sali jugement na bango moko boye quelque part que non, bango ba sali jugement, ba sali tribunal. Non. Comment go bank ça biso ngala umele a plus de 25 ans la poto. Comment go bank sanga la poto a que non, tribunal yo zo signé que non, ngala ko ya place boyete parce que yo ça wana état que na ebi droit na la poto. C'est pour cela qu'on est venu ici pour voir vraiment que ce qui va exister. Parce que nous avons un problème avec Kabila. Ce n'est pas nous, ce n'est pas l'IDPS. Donc, Bisso, pour que total la conférence et l'équipe est très bien, et Sidi est très bien. En tout cas, la PESIBA, surtout Bazaba, il y a Congo, il y a tout ça là ensemble. Ce qui va aider les gens de côté.
bamisusu bazokende na objectif na bango mais but na biso ezali kaka ke Kabila alongola pouvoir. C'est ça que je voulais dire. Donc naza besoin ya koteke na intimider baninga nanga non, je viens seulement que nasengi na bino soki bomoni ke bokoba kobunda la coin na bino bobunda la coin na bino biso pe tozobunda la coin na biso. Donc tokoko potana te po adversaire na biso ou bien RTNC azwa yango a diffuser tala ba combattant bango na bango ba bundi. C'est la honte ce que je dis. La sengi na bino c'est la honte. Il faut pas se répéter sous te. Soki boyemba la sima que boya ko menacer ou bien IDPS ou bien MLC ou bien Nini. Nous tous nous serons là. C'est ça ce que je voulais dire. Tozana Bruno Boula, Bruno Boula, les cas boyé. Pardon papa. Pardon na pas Bruno Boula loba. Na mettre certains en déco alors pour makabuya parce que ba combattant muso ba obunga nzela ba comme cible na bango on dirait Félix. IDP c'est comme quoi cible na bango. Donc longo nango kanambe. Et longo bata PPRD et longo bata majorité. Donc cible na bango comme Félix na IDPS. Donc là vous tapez à côté. Donc il faut un peu correctifier la tir na bino. Nous banque ça moninga té donc auto za biso nyosho. Il dépend dans la conférence partout na ngi. A ko sala ba meeting na partout na ngi. Nous banque ça moninga té. Faut corriger ba cible na bino. Ingeta. Merci. Bruno Tomonio awa oye na conférence est-ce que ba menace toyo kaki na ba réseaux sociaux e bangisa ki yote po ko matia. Menace ya nini? Ba lobby que ba juger IDP sa retenir conférence nulle part. Bon en fait, nga d'abord nabima moi muke na zongi. Na tambola calmement j'étais à l'aise dans cela. Pour na yebi ke nga faire am tout hein. Nga za la faire ne ya kanambe na bato ba collaborateur na yo bazo boma bande na Congo bazo pied mboka na ngai. Bato wana nde tozana problème na bango. Mais awa entre biso nga pezanga za na problème na bango. Bon na tambol na yena bien. J'ai quand même une vingtaine d'années ici dans Mboka oyo. Bato nyoso ba yebinga. Un père de famille. Responsable, je me respecte. Voilà. En tout cas, nga penza ba combattant na problème. Mais na yebi que il y a quelques-uns si na atanga ba combattre ba linga ngate parce na yoka moko kuta sa kalanga na nzela na zangi na bana au kat na faire coiffer bango tozo bima dele misinga na nzela menacenga devant bana bala ba telemba otala amona lo nga ayuma. Mais jour où on a compris la réalité, Timbala moi et moi ami qui ici, au sololi, il n'est pas le bien un problème na yote, boy. Donc comment il peut être ok, mais longtemps comme on était parce que to solo a solo la bien, to yo kanaki. Sortez, mais car le même jour là, quand on a sorti ma photo, il y a ébalité. On a sorti ma photo, on a filmé même moi mon bouquet. Mais tu as vu ça, non, pas ça, on a habité. Ami qui dit ça qui te solo là, ça sert à rien. Voilà quoi. Donc, tout ce comme l'étape Moko vers ma dernière étape pour la libération au Congo, ça ne sert plus à rien. Hein? Donc, on s'est tiraillé entre Bissau. Comment conférence aux Ambora Mundele. Ambora Mundele et à Bapaya. Ça va pas il faut respecter la loi. Belge, collègue, belge, non, même belge, yo mo so bomi munga. To beti ba o kangayo hein, justice c'est là. Quand on a le bara, o ya ko agresser ngai. Bazo quand même pas soni père le bara que toza ba belge, tozo bundela et quelque part bazo continuer le bara bundela Congo. Confusion hein. Baza ba belge to ba congolais bon ça eza page mususu. Bah Bruno en tout cas oyo zaki na occasion ya conférence auto kutani nayo na kasi na ibisaki yo tokoza na posa to beta histoire ya combat oyo ngai na yo to sala émission ya mobimba sans polémique sans koloko kocha na munoko kastolo ba vérité et pas bandeko oyo balandaka EBTV po basengi to sala série ya émission pour na kopesa histoire ya combat na biso awa na Europe. Parmi batu o biso to retenir na ibisaki yo oza na kati ya série moko
tous en état pour te remettre la solo sans polémique, sans kokosa, vérité, bien que la vérité pour te éclairer. Parce que Marambozo bima ebele belé, nakati ma solo o ya combat o tozo banda. Ezo bima ya ebele, mais to lukato zo sabandeko na mwanzela, mutuna par o ya memaki nakati. Parce que biso nyonso to memaki quelque chose. Nakati ya combat mutuna style na ye, mutuna ndeso bolandi Bruno Boulazo koma azokoma na style na ye, azopanza message na style na ye, azokombattre na style na ye, elengi sakape banguna pa bato atala ye euti pa na ye. Mutu mususu pa na style na ye na micro. O mususu na style na ye alors moko aleki muninga na façon ko bundela Congo azalité biso nyonso bunda ndenge moko. Alors voilà na rotika yo pona lelo to rejoindre rendez-vous à Rosala étape ya yo solo là solo awa to ana mboka ya loi so comprendre ngai so salinga mabe na problème ata na avocat na ngai amo ke na yeba yo te so na yebi o mais oko regretter pourquoi ya rapport toi voilà OK no tina suka si faut investir ata so 10 000 eko bimaka kwa na sukisa yo quoi na maboko à l'état c'est tout mais grâce à un problème na mututé mais na yebi quelqu'un qui va se pélarité peut-être quoi ba va pona quand moko boye on va se pélarité peut-être na ta mais le lo va vérité comme bima voilà quoi donc et si linga na botama na lobby na banda komba nanga na UDPS côté à Toloba tu sais que disent mais UDPS allié à UDPS mais Thomas Tato kita biso nyonso to utaka na ba UDPS kwa ndenge pe to vana ba mboka oyo procédure à liboso ezalika simaka ya ba UDPS kwa lelo to vana na ba mboko zomona faut remettre aux reconnaissants voilà on est à masolo to robeta ma to kota pe na ba côté to ana maman Daniela awa maman Daniela bonsoir. Bonsoir papa Richard. Daniela lelo to ko assister na conférence ya CG secrétaire général ya UDPS mais c'est Jean-Marc Kabunda Kabund. Conférence c'est l'équipe à répondre à la question bandeko batunye la question et là qu'on ni oyo retenir ko partager na bandeko ba Hollanda biso na minute. Bon, et là on a retenir la conférence de presse il y a CG Jean-Marc Kabund et zali que souci Zakaramoko et zali que alternance c'est ça les mana na mboka na biso au plus tard le 31 décembre ya année oyo tokoka ko bengana mutu oyo azoko diriger biso par défi oyo azaki azolinga ko kendete oyo azolinga ko konza biso na makasi. Donc c'est ça. Donc il faut vraiment tout makasi na biso nyonso mayele na biso nyonso pour que année oyo 2017 et si là na départ ya Kabila. Voilà. Avant conférence oyo et salama awa ya yi ba réunion liboso CG Lingara sala ils ont qui fait sur la conférence débat mon koto salaki na mons pour bandeko ba sala. Mais moi ba accusation mo eleki sima na CC et salaki que ba programme comme ndenge zaki préparé zaki un peu perturbé bien que le deux activités et salama ki nango quand même. Na nyonso wana lelo tokomi batu babosani cible na bango bakomi ko s'attaquer na ba ope bazobunda lokola bango ce to ko se permettre ko lo babongo bien que na ba acte zo mona bazobunda lokola ba bandeko wana te okoki ko lo bana batu oyo baza ko poser ba acte ya ndenge wana vis-à-vis na batu oyo baloba depuis kala combat na bango ezali combat non violent eloko nyoko lo bana bango. Voilà. Et là on a roloba eza boye. Ezali que ndenge tozo bundela mboka boye, biso nyonso tona souci que mboka wana ebonga. Mutu aza na monopole ya bolingo Congo azate. Donc Congo mutu nyonso alingi ke Kabila kende. Alternance c'est ça les mains. Moi na mboka ya solo aza na bolingo ya komema mboka oyo vraiment ti na ndenge batu balingi ke Congo ekoma à la mise en place. Alors, on a besoin d'intimidation. Pour y avoir des rebans, ça peut bisoter. Pour tout ça, déjà, bateau oyo to sito lenda na biso kala. To ya bateau oyo to biso to banda combat na biso. Ezate que to zela teke Kabila oyo aya pour to banda combat. To banda combat depuis Mobutu. To banda combat
depuis Kabila Musée. Toza na sikoyo na Kabila oyo ya mwana oyo. Donc on a vu na somo te. Pour to mener déjà combat moko ya passe déjà. Donc oyo to komi na moment moko oyo to komi ko mona moi issu pour na to ko récupérer mboka na biso, on a besoin d'embrouillement te. Donc bandeko bazo ko embrouiller combat oyo. Bozo ko se tromper de combat, puis bozo ko se tromper d'adversaire. En tout cas, pour Bounissa, les bateaux nous sont mais IDPS, beaucoup long à côté. Pour IDPS, ils ont parti Oyo et Fanda, donc Takati à Congo, on a et Fandi ça déjà, ils ont déjà la fondation en déjà. Donc, pour Bounissa, IDPS, ils ont dit que Bozo ko ça la jeu à pouvoir, Bozo ça la des jeux à Kabila. Alors ça ne passera pas, ça ne passera pas. On a aussi un bandeko wana, bazong sa mayele na bango, bazong abatu pour que tout qu'on mener combat au tina suka. Ceux qui besoin na bambrouillement, babo ça na teke out na bamboka o efani ça état de droit. Efani ça ba liberté na ba droit ya batu. Donc bako ça na liboma te. Eza bamboka na bango te, eza bamboka ba koko na bango te. Eza bamboka oyo to ya bandima ko yamba biso. Bandima biso na bamboka na biso pe bazo pesa biso moi liberté wana to ko s'exprimer to ko loba to ko revendiquer ba droit na biso oyo to ko sala na mboka te. Alors ba wana ceux qui basent un minimum il y a bon sens pas comprendre que bato bazo ko bunda na terrain na biso to bunda awa et andenge mokote ba oyo bazo bunda na terrain bazo bunda na ba réalité à terrain. Donc eza ba réalité oyo ke jamais bango nek baza wana so prendre courage ba ba ki taper sur place ba ke ko mesurer pe makasi na bango sur le terrain. Mais le ko la bazo ko sala yango te ba fandanie pe ba respecter bato oyo baza sur le terrain. Yango na nazo lobela bato oyo bazo ko telemela bato neti ba journaliste na biso ba activiste oyo ba uti Congo ba Daniel Safou ba Mike Mukebai ba Eliezer que batika parce que bazo ko se discréditer bango moko bazo ko se discréditer na bato oyo bazo ko pesa bango moi valeur moi nini moi et ben parce que moi considération et donc aussi là ils ont bazo ko longola yango nyonso parce qu'ils sont en train de s'attaquer à des gens qui sont sur le terrain et qui affrontent la dictature sur le terrain. Alors, tika biloko wana. Vidéo na bango ya pamba wana d'ailleurs de 1 et yo kana na kinte. Na kinois congolais, yo kana bango vidéo wana ce qui fait que tika na bango. Donc c'est pour la consommation de la diaspora en général. Donc ça ne fait peur à personne. Donc ceux qui sont na vidéo wana nde ezo pesa bango ba force bango boye pour ba intimider bato. Ils se trompent. Bozo ko se tromper bandeko. Bozo ko se tromper parce que nanu boboma pe mutu moko te. Non toyoka pe ke mutu moko ata kolabo moko akufa te depuis que bino bobanda combat résistance na bino wana toyoka ta kolabo moko akufa te. Ke alala boye toyoka mutu. Alors, toyoka pe ke bobeta mutu moko boye ke a se retrouver na ba ita moko boye ke li entre la vie et la mort. Toyoka ngo pété. Alors arrêtez un peu de faire vos cinémas là, vos grimaces là qui ne font peur à personne. On vous dit bien à personne. Les lots, tout ça, les conférences, la biso awa, et se tenir normalement. On est sur Bruxelles, en plein Matongé, hein, dans le quartier à Congolais. Et on est là, on a fait notre conférence. Bato oyo ba mona ki ke bazana intérêt à Congo ba yaki pour la poser ba question na bango, batala pe ndenge nini ba ko ko zope ba réponse ba préoccupation na bango. Alors, bah ouais, pour y aller, parce qu'il peut inviter, parce qu'il peut les bienvenus, bah fandi. Et c'est comme ça qu'on doit se respecter. Quand on a droit, on a liberté, on a démocratie, on est d'accord, on a moningate, et puis on avance. C'est comme ça. Voilà. Voilà, c'est le retour retenir na moi, élément tout sali. Ceux qui osent d'accord, na façon baninga bazo boudé la bitumba la bango. Tika bango, ce que ba kota na libulu, ba kota na libulu. Yo ce que mon ozali na éclairage, même éclairage na yo esika ezali. Pelisa Mwinda, Congo emona, polele ebima la mulili. Olie ke bolekisa ba air na bino, na kosala rasala ba jemoko ezanga mutuna makolo. Eza na place te. Bitumba eza na Congo. Bitumba eza awa te. Awa ba belge basi bazwa liberté na bango kala ba vandisa ngwa pikango na ba misisa biso tozo luka liberté au lieu to bundela ndenge sengeli to komi ko s'entretuer entre biso eza nango inutilement importance mon côté. Après
awa tobandi processus ya kokende kodépose baplainte tolingi koyoka te mutu moko aya koloba ke oh non retirer plainte pardon ezalaki kaka boye non esili tokoretire lisusu te tokokende liboso mutu oyo arevendikaki manifestation ya mons plainte eza déjà na maboko ya la police oyo bakosala soki bakoconvoke ye soki bakokondane ye etali ye na conscience na ye na donc voilà plainte bon oyo ozala retire eza nango te tozocontinue processus soki biso bapesa biso tort so tosalaki mabe moko tondimi bapesa biso tort soki bino bozwa tort wana mpona oyo bino bosalaki voilà nakanisi c'est par ici tokoconclure moi élément na biso oyo bongoni elekai na ambiance moko na kati ya conférence ere moko bandeko bazoleka kopesa bambote ere moko bandeko bazotyaka makelele c'est normal na esika oyo elekelaki esengelaki kaka ezala bongo botikala malamu nde tomonani mbala na nsima merci mingi na fidélité na bino na EDTV au revoir. Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.